Tokotala CGTV, maman CGTV, papa Michel Mayabou CGTV, CGTV, Africa CGTV, Europa. Abonnez-vous sur Congo Gold TV et n'oubliez surtout pas de cocher la sonnette quand vous vous abonnez pour recevoir des notifications de chaque mise en ligne des nouvelles vidéos. Bonjour, bonsoir, chers amis internautes partout dans le monde. Je vous signale, nous sommes en direct de Congo Gold Télévision. Babi chaîne nous est la chaîne nous sauté chaîne nous vraiment vraiment éducatif chaîne nous vraiment papa parents peut beaucoup confondre ensemble na ba na bino bozolanda vraiment ba news où il est carana chaîne où vraiment bozana bino très à l'aise vraiment na pesi mbote mingi na ba onyo so lingaka meta immortel na pesi pe merci mingi na équipe na équipe technique na so ba ya Congo Gold Télévision wana nazanga mon côté na plateau nazana invité nanga na benga kaeba bi l'homme à la technique de plusieurs couleurs Junior Moyoabu babi président ya association où ils a ko sangisa ba journaliste nyon surtout il y a internet na combo ya appelco de tozani a tolunga to parler né moi quelques points par rapport ya ba to parler na ba news ya libanda na suka mais liboso to banda na maman na likambo na biso où ils ont tozolobela 2 ans ya président na biso ya président de la République Fachi Petro lobela mo ba point mususu ya mike soki ba ko fongola déjà plateau ba mona invité na nga ya lelo. Bonjour Junior. Bonjour Laetitia Meta immortel. Na moni santé déjà moyo tous les até pour na moni maramnon son dirait ça va. Dieu fait grâce malgré tous en mois à janvier comme ils ont des coutumes na Congo mois janvier so zangi mois différent to lobaka ke mpiaka janvier donc mais nzambo sango lutoza bomoy. Ok, merci mingi. Toujours le bel point absolu Bosso. 2 ans il y a président de la République, 2 ans où ils ont déjà consommé pour toujours côté déjà na 3e année. Donc 2 ans où ils ont les canons toujours le bilan on a 2 ans on a toujours le bilan premier point d'habitude ils allaient vie sociale. Toujours le bilan éducation. 3e point torokende kolobela eloko eza koningisa mokili mobimba o ezali salité na mboka na biso Junior Moyoabu etant que mopandi sango na ba point o na tangi wana yo koloba ni to ko banda na point ni pona yo. Bon, merci beaucoup d'abord par rapport au bilan d'abord il y a 2 ans il y a président de la République à ce qui concerne la coalition FCC Cash. Bilan est négatif. Malgré que le président de la République en lui-même a manifesté bonne foi, a une volonté politique, volonté à kosunga peuple congolais, mais vu que bazala qui na coalition, comme Yemoko a déclaré que bilan est négatif. A sengi d'abord peuple congolais bolimbisi. Mais ce tobito va nous marteler la point sur le point de vie sociale. Je crois que total la minorité mais total la majorité vie sociale les a en dessous, c'est-à-dire les a assez. Donc vie sociale il y a peuple congolais tout le babo solo était eza malamu eza toujours négative, eza vraiment négative. Ok, merci Mingi Junior Moyoabu vie sociale ya biso na Congo eza vraiment négatif eza na niveau IAC na ngaro pour le bara vérité malgré babi malgré pour zara muluba mais muluba ndenge nini oyo azara lokwa baluba nyoso tia kendara toujours na droiture to est-ce qu'on a deuxième point na biso. Deuxième point na biso o ezali éducation ya bana donc o eza deuxième nango bana biso bazo tangate pour éducation bana yo. Bon, kolobake bana 2 ans bazo tangate c'est trop dur parce que le président de la République il avait mis en place projet na ekotaki en vigueur pour la gratuité enseignement. Mais personne n'ignore que la gratuité de l'enseignement est combattue. Nous avons des témoignages palpables, des témoignages vivants
oyo bat nyonso ba olobake bana babande ko tanga te ba msuande ko tanga te bazonga ekelasi. Mais eza combattu lolenge nini a commencé d'abord par le ministre de l'éducation et PSP moko son excellence monsieur Willy Bakonga. Yemoko d'abord aza ennemi à gratuité enseignement. Après ministre Willy Bakonga tomoni susu bande konabiso ya ba école mususu baza conventionné par exemple catholique. Catholique biso nyonso toyebaki a catholique eza ba école par le plus cher. Ba Minerval na bango ezaka moins trop cher. Mais subitement tant boye ko tia projet boye tia en place gratuité et enseignement. Catholique a tali revenu nae. Il a fallu qu'on soit budget moko d'abord colossal côté ngwana pour faire fonctionner frais de fonctionnement. Mais budget au gouvernement etaki ezala ki mo frais moko modique. Catholique a désisté à boyi. Malgré désister mais tellement que la force reste à la loi, le président de la République a s'imposé car pour la gratuité et enseignement. La gratuité na catholique ezaki te na signalé. Bon, selon la rumeur, l'école moussou conventionnée catholique, gratuité et simbi. Mais l'école moussou ya catholique, na cessé ba fouti sa ba parents. Non, l'école o simbi eza omoni l'école ezaka ba épée. L'école eza déjà ya ba laïque otoyebi eza lokwa ba école moko ya catholique mais ezala na moi c'est et simbi mais simbi peut bien te parce que Coco ça déjà bana pour na construire moi na école option de bébition sur la gratuité mais pour na construire bana que bande ko senga bambon na ba école ou ba sia ya ba épée wana ou ba cité bande ko senga bambon ba senga $50 ba option $50 wana moi non tanga ni mombo fele après no yebisa nga gratuité. En fait d'abord eza mauvaise foi parce que bateau baza mieux placé. Il y a quoi difficulté à population eza ba église. Ozomona ba église. Vu que difficulté eza makasi, je crois que so continue na lupangu nyonso. Bandimi bazangi te po mona ema ke mutu asambela raté na lupangu. Ce lupangu ba 10 omona emso 8 basambelaka. So asambela na kimbangu te aza na catholique, so catholique te église de réveil, so église de réveil te au communauté songolo pakala. Donc ba pasteur ne ba recevoir ka ba requête mingi ya koyeba. Mais moi personnellement, j'ai du mal à comprendre. Ba sango par rapport d'abord, il y a douceur bon bazala na ngutan ba osa ba prédication na bango. Je m'attendais pas que bon ba koza ba to li bosso ba télémé la gratuité et enseignement parce que le président avait bien dit alors quelles que soient nos difficultés, quels que soient nos maigres moyens mais commençons d'abord. C'est au zongi na Bible tangu Moïse lorsqu'il s'est retrouvé devant Pharaon, d'abord la première des choses toi Moïse a invoqué Nzambatuni Moïse a dit qu'est-ce que tu as dans ta main? J'avais les bâtons. Donc Nzambe pas ça na mutu azana besoin mutu ça na première pas. So poser première pas Nzamba cheminer na yo. Vous comprenez? Le président Fatia l'axi moi volonté déjà wana. Azui moi frais oya zalaki na mbongo muki alaki nango atango comme frais de fonctionnement. Avec de maigres moyens né na lopoto balobi l'homme se découvre devant l'obstacle. C'est-à-dire tobanda. Mais personne ignore que Baouti Kokanga DG ya EPSP na secrétaire général ya Sekopé. Vous comprenez? Avec 64 millions au bas détourné à enseignement. Il y a gratuité à enseignement. Vous comprenez? Le président qui prend l'argent maigre moyen à Tsango pour frais de fonctionnement. Bino bo combattre en un ministère d'enseignement. Il y a bino mon commissaire d'éducation. Bino mo combattre en. Et enfin, tant inspecteur ba comme l'andre ba yo monake na kati wana besoin qui 64 millions au bino bo détourné. Ok, merci Mingue. Est-ce que Yubi qui est tozongi sous moi si mamke? Est-ce que Yubi qui est école au bision stoyeba qui Saint-Raph? Saint-Raph balongo la primaire na bango par rapport à gratuité. Pour primaire on dit batara gratuité et bandi et ceux qui n'a 7e non? Ils ont ceux qui n'a 7e, 8e, loin année passée. Ils ont qui 7e, 8e, ils ont qui il faut au foot. Siko Saint-Raph balongo la primaire pour baboya qui gratuité. Aux informés non? Bon en fait Saint-Raphaël les a parmi ba école pilote que je respecte beaucoup. Moi personnellement je suis un ancien. Ngana tangi na Athénée de la Gombe. Eligo
Après tu de la Gombe na Joël Litin na Bandal. Après Joël Litin na Masamba ya 12e rue. Donc parmi ba école eza ba école pilote ya Congo, tout le monde ba Masamba ba Eligo ba Joël Litin, tout le monde appelle ba Saint-Raphaël. Mais j'aime dire des choses que on a na preuve nango. Moi personnellement, je ne suis pas informé que Saint-Raphaël a Longola primaire pour la gratuité. Longola qui en année passée, à Longola qui en année passée, primaire ils a insulté, ba komika na secondaire ba na nyonso primaire ba ke na Mosengo. Ah, Saint-Raphaël. Primaire ils a insulté. Mais ce que si réellement non mais qu'un peu na journaliste na kota ba investigation na yeba si réellement Saint-Raphaël, je crois ce que zabongo na zonga peka na plateau ya Congo Col comme ça na lobake c'est affirmé. Mais Saint-Raphaël ce qui bango ba sala bongo moi je trouve ça ce n'est pas de nouveau. Parce que comme on a déjà bango mongo ba sango Saint-Raphaël za ba sango ba on déjà ba telemeli ba obundi sa gratuité enseignement. Bon, je ne serais pas étonné. Mais sauf que je vais seulement... Même bana wana ya ba 8e, 7e, 8e pour ba inscrire bino, il faut payer ça bango $250. Pour moi wana na ko condamné té. Tant où le président a parlé de la gratuité pour quota en vigueur. Et allaient déjà na ba école musuba de ba sala ka ba sala déjà ba inscription. Ba salaire de inscription ba pied de ba mbongo. Mais tant on bâtit en vigueur gratuité, et ça un message moko gouvernement lança qui bateau déjà ba paye ça qui ba mbongo na bango pour l'inscription ba école ezong c'est la bango. Personne n'ignore que na Congo ba mbongo ba na futa Minerva les permettra ba futa pe ba enseignant ba personnel nyos ba travaillaka. Et à mon humble avis na mona que ba école peut-être bazaki na mbongo wana te ezong c'est la ba parents. Ozo comprendre balé na mbongo wana te yango koloba kezala ki popé ça 250 non moi je sais bien bongo après wana bala nyonso bakoma ekoya il faut payer $250 ba inscrit mwana ngana yebi ba nièce na ngai bana grande sœur na nga cousine na nga mwana tata mwasi na ngai ya Philo Mushingo que je salue Christevi bango na Saint-Raphaël déjà ba commissaire monde c'est ça quoi système ya Moamba Moamba déjà na mois de mars soki mwana otanga année prochaine mois de mars déjà ya année oyo il faut nos commissaires de Hambana. Vous comprenez? Il y a aussi des choses pareilles qui se passent dans l'école pilote. Par exemple, les cartésiens et pas le ministre Steve Mbikai. Ça se passe aussi de la sorte. C'est-à-dire, l'année prochaine, mais bon, on a déjà qu'on commissaire bana. Wana na évité vraiment lorsque je serai informé, ndena koya pepo na ko. Les qui bongoté en plus c'est souka qui on a été air bala bandi classe bandé ko tangate bala bandé ko tangate parce que malgré pour nous instruire mon ezaki mbongo mais bande toujours kotanga te tu es parents qui se décider ko fandisa bango parents se décider bi bana ba otanga te ba okende ba ozonga bana ba okende ba ozonga ba jour susu ba professeur ba sabala boya na binote bala ba ofanda nde ba ko se décider parents boy c'est eza nini ba ko yebisa bango non il faut que futa quelque chose beaucoup mon futa Minerva beaucoup mon futa Minerva bon na bana ba otanga ngana biso to na bana o batanga na basenga batanga ba école mususu bon air to zwa ki mbongo to ke to futi par là nde ba koma ko pesa cours bana ba koma moi kotanga. Là je suis informé. Mais je crois qu'au début, c'est totalement récapitulatif. Au moment où on a le bilan et chef de l'État, Félix Antoine Tshilombo Tshisekedi, pour la coalition FCC cash est négative. C'est-à-dire, gratuité et enseignement, ce n'est pas le président Fachi Betonde Moutou et sa projet, non. C'est un projet Oyo, le président sortant Joseph Kabila Kabange, Ataki Yango. Mais le président Fachi Aye, système ezakwa mutatongi ndako atiki inachevé mutu mo utangwa ya sombi azua silisi ndako wana président Fatisco système nezango wana aligné ba projet o eza inachevé tangwa ye azui gratuité enseignement atango en vigueur mais sauf que lokola bazala ki na coalition le ministre de l'enseignement personne ignore kaza mutu ape perdre vous comprenez donc ezo zalande nini na coalition FCC cash soki président Fachi atelo komo ba mona ke soki alobe a réussir à 100% bango ba ozanga ba vocabulaire na 2023 eza oye akuta kikaka soye a continuer eza continuité on a y a tiango en exécution
Vous comprenez? Il y a un lobby que déjà le roi bazaï na coalition, au moins union sur le président, bandé qu'on mettre en place et bandé compliqué. Vous le savez bien qu'il y avait un moment président PC exécution, bah ministre Mbongo na finance, mais ministre de finance a bloqué. Le président Félix Ozala na yo. Na po ya ngabe kabo na lemba président yé a lobby kabi le quoi pont o ebukani na pesi 14 jours et si là. Mais na biso e bandi na tamo bomone koti na ralenti ministre de finance a saigné a bloqué mbongo. To kenda na yo nzela ya rwakadi ya nini ya nzelo ekenda ipeni. O ezwaka problème. Le président yé na Thomas Lwaka lobi ke nde na yé bo 10 jours et si là. Thomas Lwaka le roi zalaki na bonne foi. Je le salue hein. Excellent Thomas Lwaka, je connais le Congo, je vous salue. A exécuté yango et salama dans 10 jours. Vous comprenez? Nous avons aussi un problème. Problème est avec la coalition FCC cache Yangwana. Le président peut dire, mais exécuteur, c'est-à-dire, la ministre à budget, ministre à finance. Vous comprenez? Bloqué parce qu'il y avait un royaume de Kingakati. Le président Fatia Koloba. Mais pour nous en exécution, c'est qu'il y a un royaume à Kingakati, il y a une injonction. Ndenge salami lelo. Na moment où tu as l'émission, au Hebikuna na parlement, ma amboye le cas. Osomona, à tout seigneur, à tout honneur, bondeli ministre et Luka, premier ministre. Si on déposer des missions na yo. Parce que si on déposer des missions, tu auras tous les avantages. Si on a est-ce que vous va dissoudre ensemble? Tondengeni pour yo posa mo pandisa oza mo mutu ope donc oza analyste munene po na ebio na mo makambo ebele belo kotaka moi trop hein siko na o nyonso esenga nini bon on attend au ko dissoudre ensemble eza nango problème té eza déjà faux débat parce que le président de la République a gagné de la majorité na projet na conception na scénario na ewana. Il y a union sacrée a gagné déjà majorité bah destituer déjà honorable Janine Mabunda au moins que bah comme na facilité c'est bah loti yo kaka il faut longwa ozo comprendre il suffit que bah lota on a union sacrée zaka il suffit bah lota bah loti lukamba 302 signatures le commis 303 signatures vous comprenez et puis mutu batsaki nani formateur ya gouvernement honorable Bahati Lukwebo le sénateur Bahati Lukwebo lobi kabi na mesa na azana demande il y a plus de 42 députés il y a PPRD oh bah il y a kokota union sacrée na butu bah yoka royaume de Kingakati Soni na butu bah yo sollicité moi personnellement j'ai fait l'émission avec Denis Kambaye. Na salle émission de Denis Kambaye. Moi je savais déjà que Denis Kambaye allait rejoindre la union sacrée. Na salle émission de Denis Kambaye. Denis Kambaye étant président INP Sakoufi a kotika ngati awa pour au monde a kotika ngati awa. Tozaina ba concert msou rachou ni yo yebikak. Ozomona pour dire que Nathan Oloroi le président a gagné la confiance ya ba député a une majorité et ça ce problème il dissoudre. Et c'est que quand on qui m'a parce que Moutasimbi Mando qui va tout na âge na été. Erreur kaka ministre premier ministre Lukamba Saliangwana Moutasimbi Mando qui va tout na âge na été. Avant tant le président Fatia Lobaki abi le problème c'était pas ya osangana Kabila. Biso na yo tozwa ba gaz ba ninto kitana ba Eliezer. Tosana ba téléphone. Tozwa ba gaz wana. Moi, je savais la politique qui d'abord récupérer les pouvoirs et d'autres choses, c'est après. Vous comprenez? Vraiment, aujourd'hui, qu'il plaît ou qu'il neige, Premier ministre Lukamba Lora ba lotio dans notre fini par Kolatanzot. Mais Lukamba Toyoka qui est à Kende Kuna na Lubumbashi ko landa ko rejoindre président sortant. Ezaki qui dit Anine. Bon, en fait, merci na Premier ministre Lukamba. Pour la considération, vous savez, quelque part, il y a un auteur qui a écrit en disant la reconnaissance n'est pas de ce monde. Mais au moins j'accepte la reconnaissance Oyo Lukamba Zanango et pas à Joseph Kabila Kabange, le roi de Kingakati. Le roi de Kingakati alobi nako pe manangai na Katanga. Mais Lukamba Talikoto pe ba otinde a démissionné, a déposé démission nae. Alendi obi c'est non bina tika ka boye ngape ko na komi na ngapepe fona kende ka pas roi mais entre temps aba ozela a doublé à triple à doubler à qui
Baozela ya kei kuna parce qu'il avait l'obligation. Eza ba bilo musu eza ba makambo yo signaki. To pesa au pouvoir, to sala boy, to sala boy, to sala boy. Mais en revanche yo sala boy, sala boy. Yango ya kenda kinanu aibisa président sortant Joseph Kabila Kabange, tala kuna ba osinga ngana démissionner, tala kuna boy ba signature ya signé par ba député autant pour que na longwa yo lobby nini. C'est pourquoi il pas kendaki. Par là ngana o condamné na nga yete. Nga personnellement na condamné été andimi na humiliation ba humilier na bango yé par rapport à son âge et moi je t'informe au monde nga kenda ki wana ce na parlement lelo ba destituer il ukamba na vine à perdre. OK, faut za le roi Sami Badi banga aza le roi ba matata pono parce que soko za la premier ministre au déposer signature au longwe. Chaque fin du mois, tu as $28,000. Il y a salaire na yonde, nde Bruno Chibala Zwaka, nde Sami Badi banga babata pour bazwaka. On a droit à $28,000 à salaire, on a droit soko beli l'État à prendre soin na yo. On a ba avantage belé. Vous comprenez? Mais il ou kamba nde déjà acte ba osai na parlement donc vine mobimba histoire na ye ki azala premier ministre etikali nango. Mazana $28,000 ane belé o bango bazo pesa bango. Ya nini? Ce qui est écrit. Et ça va continuer sur la salle déjà constitution déjà comment ma bongo. Donc pour na ba avantage ya bango moko non ya peuple. Ndeti yo pe ki sake le sénateur avi Joseph Kabila zo salaire nete. Il est salarié chaque fin du mois. On me poser une question. Kasi on a zolo bat. Il est ngapé na mo pandisa ngoza entre. Poser une question. Merci beaucoup chers amis, on est là à boina poser ma question. Na bo ça na kaisi émission la ngande na yambié. Ya on a lobby le sénateur avi son excellence Joseph Kabila Kabange, il est salarié chaque fin du mois. Azo jour na ba avantage nyonso e sengel nango. C'est parce que Mibe qu'on a vu sur le lobby que après les pouvoirs il a droit de la protection. Némoni population lobake, baboto la eba soda basala bote. O ekomami petit peuple aloba neka atika loba. Mais muto atanga la constitution na on a téléphone atambola awa. Ce na eka babandi o article songolo pakala na bimisi la téléphone nga na tangi lobi boy. Ok, merci mingi. Tozongi siko boye côté ya salité ya mboka na biso Congo Kinshasa bopeto. Kinshasa bopeto te tozandi na Kinshasa salité o ekomi siko ekomi fois bana mboka bakomi kolela ta ya André Kimbuta. Yokolo bani. Bon, moi personnellement n'a regretté Kimbuta te. Nous avons un problème dans ces pays. Le président, le fait Joseph Mobutu Sese Seko Kukuwendu Azabanga, il a fait 32 ans à pouvoir. Il a laissé ces pays dans la rue. Ozok, Mobutu a tiki pays na balabala. Nous Laurent Désiré Kabila aye a meki mouke ça n'a pas tenu. Mais à quelqu'un en agriculture, à celle qui cantine populaire, to somba mbongo ya eko ya sakomba los to sombele kolo a los la cantine populaire. Pas Musée Laurent Désiré Salika Soki une année 2 ans à pousser 3 ans à pouvoir na ya nini a zongi molimo pas encore. Joseph Kabila a eu à sali 18 ans. Il a laissé le pays dans le chaos. Et croyez-vous que Kimbuta a sali Soki 10 ans ba travailler dans système. Na système ezalaï que a ozwane ba mbongo osani ba makambu na yo sandinga l'Union européenne et finance sa liberté. Et quand on a poche à individu. Et toi, tu crois que Jantinia avec ses peu de temps, Jantinia Sani, a comme ça qui label. C'est impossible. C'est impossible. Les Congolais, il faut tout on a séparé avec le président Fachi, sur 32 ans, plus 3 ans, sur 4 ans, il y a le président Musée Laurent Désiré Kabila. Et ça, il combien sur 36 ans. Aux 18 ans, il y a Joseph Kabila Kabango Sangi Siango. Allez, Fachi, il y a dans 2 ans, qui a aussi les Samakambouana Nyos. C'est inadmissible, c'est impossible. Aussi, ça t'est, mais quand même, il faut Makamboupe échanger, mais amélioration, tout le monde en a été. Tout le monde en a été, Makamboupe à ma bé, et comme il y a, et comme il y a, ça m'a quitté. Nga personnellement pas président Fatina l'obité ka parfait. Mais là quand on lingue pas la volonté politique. Vous comprenez? Volonté politique, ça ne s'est jamais fait dans ces pays. A bengi batobi même bino. Oyo bosala mboka o mabe. To on attend ya aussi zone sa revanche te. On a besoin de tout le monde. Venez to sur la bopé sa makane. Est-ce que bien na consultation le président Fatia a mis na délégation ba fazer ba chege o to benga enfant de la rue. Ayo kabango je vais consulter tout le monde. Délégation ba chege ba président Yambi bango.
makanisi na bino eza neta biso so tozala na balabala esengi ba consulta ba saini ba komi ayambi délégation ba comédio ba kendaki esobe isa Irsil Peshanga Bodo na secrétaire ya Lisboy wana ayoki bango ba pie makanisi ayambi délégation ba musicien ba bil kitole bana il a consulté tout le monde même les opposants boyo pesa makanisi ayoki to saini to komi parmi babilo bosenga ki bobi à rompre d'abord. Là j'avais suivi notre docteur et a prix Nobel, le docteur Mukwege. Oh ya senga président Fachi Toua lobi à rompre coalition ya FCC cash parce que binemi ya Congo batami na sima coalition. Président Fachi Tossiangwa saini à rompre coalition wana. Vous comprenez? Mais je demande au peuple congolais la patience aussi et la longueur du temps. Le président Fachi n'a 5 ans. La patience et la longueur du temps, mais entre tes peuples, bazo kufa, na ba salité, na ba solo, na banzala, place où est la qui est ba place monsieur César qui malam nyonso et comme koko mamabe. Bino awa na yolo awa. Peuple ya yolo ngamoko na viva o ngamope nazo vivre ngo bokoma otoka ba maiti na ba terrasse mai bimarate ba rosa na moi moko emsuma ko bima 2 ou 3 fois ba bakomozo ba tio oyo na l'arseno ba image wana bomona ngo ba tio o eleka na se ya ba terrasse ya salité ba tio moko ba toboli ba 8 tio ya mulai ba tie ba bimisi peuple bazo mela mai wana siko yebisanga bo s'attendre na nini. Au moins problème il y a le quoi ba mai ba problème le quoi ba régie des eaux tout ça quand a problème moko na Congo lo na loba mbongo ya l'été ko yiko bima mais suivi ya osai la mbongo wana ezate. Vous comprenez les présidents zoke malembe a rompre na coalition ya FCCKG ça ni les sala keno suivi ya osai la mbongo wana ezalate na pesa no maman na mbote avant na loba je te sali mère double ma maman chérie Henriette Kapinga Diongai maman na Junior Moyoabo, maman na Noélie Kitengen, maman na Saint-Tiche, maman na Evodi, maman na Laetitia Meta, wana maman Botinga. Ok, ngapi la pesi maman Mbote, vraiment, tozongi. Merci ndengo lobi. Ya on a lobi ke na lobi mbongo financement et bima na ba régie des eaux na maman ba régie des eaux mais suivi salamate. Pona nini? Elo ni sala ke suivi salamate. Mais wana il faut que tout na sko le roi de Kingakati. Parce que yenda bandai ko diriger mboka. Pendant 2 ans oh liboso avant tous en a ba problème mama mai mais loko asikote. Est-ce que bi siko ba comme ko futa mbonga mai na mitema passe ba olela. A futa mbonga mai ma olela. Même ngamonde na za na victime na. To futa mbonga mai farti réseau ya cher que les quand même ya courant. Régie des eaux ya trop cher que les casnel. Quota snel vraiment est-ce mamba olobela te pour courir comment on vraiment bien. Mais côté ya mai. Laetitia Meta. Nazo zonga kakelo na oyebisa yo le corona biso na Congo corona eboma na ngote corona pe eza na ngote biso nde o ezoku o bato be bazo kufa salité nde na Congo ndeleki corona ezate to na maladie eleki corona na Congo ezaka salité. Bon là on s'est réservé parce que moi j'ai participé à la conférence na INRB docteur Eteni na docteur Muyembe expert comme les experts disent que le corona existait. Kuna na INRB nous on a vécu ça, on a vu na ba conférence de presse. Moi personnellement na s'abstenir na ba makambwana ya corona parce que nga landaka ndé expert. Mon président, les gens lui traitent de tous les moments en corona. Président on peut saka confiance. So yoza footballeur, net ba léopard na biso félicitations à notre Djogo Amédée Massassi. Et aussi à toi Dark Kabang, félicitations pour la qualification. Nga zanga avec Libyen. Maintenant on a bandé ko ebisa batu na bi nazara fanatique ya Dark. Pourquoi nazara fanatique né? Ba déplacement, ba geste technique na ina ba tête na ewana. Ba avec Libyen to banda ota match. Oyo za avec Libyen ndeni et enfin tant Dark atsaki to CP laki. Merci à toi mon Djogo Dark Kabang, bon séjour là-bas na Yaoundé et aussi à toi Amédée Massassi, à toute l'équipe Djouma Bino Nyos. Corona na ba gardien na biso mais quand même to gagner bango
malgré corona ya otolobi ba on peut kuna ba na ba expert na bango ezaka ya biso te za ba équipe mususu mais to zela parce que lelo ba salisa ipe nani entraîneur biso coach benge ba salisa ke test ya suka pour que ba pc permission so que au coacher Léopard to au coacher te to zongi na sujet ya mai c'est ce que je disais ba mbongo ya financement ya traitement ya mai e banda ko pesa ba mbongo mambo ba courir zo pesa mais sauf que le banda a détourné et commission mon côté a suivi et banda ko salama mais le président Facha hier on a le baka volonté politique anango ayo sala ninga lo baki asali commission toute une commission pour na makambu ya ba détournement pour na makambu ba deniers publics vous comprenez. Les paniers circulent encore. Caché ça pour na battu. Mais au moins déjà Willy Bakongal ngabi makinchasa. Ba ebisi zala non ba destituer na nous premier ministre comme ça bata la cano pour na mbongo ya gratuité ya enseignement. Et par là na ko le katena pe sa maître Dieudonné, motema ya maman nana maître Dieudonné clin d'œil à toi balobi à Samba le meneur de Toge maître Dieudonné, motema ya maman nana wana yolo Dallas. Si tu as un problème, cabinet na ezali. Ok, merci mingi maître Dieudonné, motema ya mama nani nana motema ya mama nana donc to pe sivino ba mbote mingi ba bi couple mo kitoko yo pe foza na couple kitoko lokwa couple maître Dieudonné. Oui, avec l'état Tozo Lukat, c'est lui qui cherche et trouve Menzamba Sangangolo attendez na ozwaka. Amen, vraiment merci mingi na bino nyonso bolanda biso ba bi toki ma pe sima ya ngonga même na internet si toki ma sima ya ngonga vraiment to comme na biso vraiment presque na suka ya émission na biso ya lelo Junior Mowa l'homme à la technique de plusieurs couleurs moi mot de la fin par rapport ya émission ya lelo. Mot de la fin pour la émission Lelo. D'abord, je tiens à informer tous les professionnels de médias et aussi l'administrateur Nyon sur la chaîne YouTube, propriétaire. Que nous avons notre association Oezo Sangisa Nyon sur la méta en ligne. L'administrateur page Facebook, l'administrateur groupe WhatsApp, tout consort. Tous en association de presse en ligne du Congo Oeza Pelko. C'est moi qui suis le président fondateur. Déjà, ceux qui ont besoin de contacter Bisso, numéro ya Laetitia Meteza, on a ba écran contacter, Bisso nengeni no continue de la Bisso, ba journaliste, ba caméraman, ba monteur, ba réalisateur, ba éditeur, tous en a posa na bino. Et aussi, c'est 31 janvier, tous en échange de vins na compte ya association Apelco. Tozo bengisa ba pandisango nyonso, ezana e salama na espace ya Zidane concert na biso sa rapé théâtre espace na eza na pause au A8 à partir à 15h30 nous avons comme invité Makalunga tozana Junior Lusaulu tozana Richard Mukoko Kela Yangani Lianza nous avons Belvi Kandi Obakuya Serge Pasteur patron toko savourer moment wana bango et aussi les 7 tozana match entre Bapanzi Sango ya Pelkona Fondation Nguya na Terra Kamina ana Yolo no. Vraiment, tozo benga ba pandisa ngoboya ebele ba monteur ba réalisateur bino nyonso obosara musala na internet boya comme na lobaka ndeka na lobaka ce qui nous unit est plus fort que ce qui nous divise. Donc oezo sangisa biso eza makasi koleka oezo kabola biso. Et aussi si réellement cette émission vous a plu, bo hésitez te bo contacter nga na plus c'est ça 43 89 67 48 671. Vous en avez posé ba gérer la chaîne à YouTube, vous en avez posé ba journaliste, vous en avez posé ba caméraman, ba monteur, contactez nga na zana agence Oyo tout ça la makambwana, agence Nyota production, contactez ngai. Et ça l'a vrai bien. Merci aussi à toi Laetitia Meta pour la confiance. Merci bon séjour à Kinshasa mon vieux Adrich Chamotomètre Beba Zibeba. Merci aussi à toi plus de 143 déjà Ebana ya Willy Mousseni. Merci à toi mon vieux Eric Mandala ba Eric. Merci à Kakato Mandala. Merci na ba o nyos bolinga kanga mama Doris Lema. Merci à maman Georgette Mafuta na Londres. Merci à toi Mami Nzongo et aussi Mami Coco Bango nyos na Londres. Des bonnes choses à vous. Ok, merci. Non, Junior Mowa pour n'andenge au Ntimaki
koyamba vraiment ko répondre na invitation na biso. Merci na babone nyonso ya Congo Gold Télévision ba boninga kameta immortel. Merci pe na ba o nyonso bolanda ki mission bandane bandeli ti kino na suka balobi biso tozala toujours au milieu du village. Donc tokoza la kate que no biso nyonso photos za la ngambu moko il faut oaza na ngambu boye o paza na ngambu boye poto e bandeni ni ya ko pesa na ba idée pe o bato pe ba olanda biso o bazaki ya koyeba te vraiment bazwa moi conscience moko boye pe ba découvrir moi ba makambu et belé lisusu et ça la bien vraiment ngana bino na moi lokwa to kutena bino na prochain numéro et na bosani so na bois qui était et ça ma beba lobby Richard Kanza jet privé Richard Kanza motomoko bien vraiment et ce que ça vraiment mais t'es immortel mais t'as vraiment peso ba mbote siko zali vraiment na peso pe ba mbote siko zali vraiment na biki à bientôt calamité vraiment tout le monde on a dans nzamba osunga tout le monde on a vraiment ba bilembingazo Richard Kanza na peso ba mbote mais pourquoi pas à mon vieux comme babi na kati Espagne babi mobala mande fois pembe vieux comme na peso pe ba mbote mingi siko zali restez toujours branchés sur Congo Gold Télévision. Congo Gold TV, à la vitesse de la vie. Ok. Nabanza bison sozuto ebi likama oyo ekola biso awa. Tutaki kubungisa moko na biso na kombo ya Papa Augustin Kayala. Na yango lelo na kombo ya Libota Mobimba pe na kombo ya mwasi na ye mama Pauline na ye awa pona ko remercier batonien surtout na ndenge assistance na ya bisonio surtout et ça là que makambo ele kamalamo d'une façon morale financière na makambo ni surtout ezalaki likambo ya pasi mingi yango wana na kombo ya mama Pauline na Libota Mobimba nde baza na Kinshasa tulingi to remercier communauté congolaise ya Newcastle Mobimba pona lisungi pona makambo nyonso tu osalaki et en plus na ndenge botikaki libota te yango wana eloka to intoloba na bino nyonso tu eza merci mingi toyebi ke tobanda mbula ya sika tokoliki yake mbula oyo etambola malamu ke makambo nyonso tu ezala malamu yango totombeli bato nyonso tu mobu ya sika elamu. Merci. Nalingi na remercier Nzambe d'abord pour l'année 2020 Toleka. Ezaki année moko ya bamambo ebele ya kolela ya bapasi mambo ebele donc on a eu à perdre on a biso mosusu bazaki trop cher pour na biso bakufi Nzambe azwi bango mais Nzambe ayebi kobomba biso ti akoti biso na 2021 oyo tokomisie vraiment donc na yango naza kopesa ba meilleur vie na ngai d'abord na obanda et pas madame nanga madame Belinda Katalai madame mon épouse donc naza kopesa ba meilleur vie nyonso ya malamu naza kopesa ba meilleur vie na bana nanga Divine Katalai, William Katalai, Keren Katalai, Sterling Katalai donc nazo pesa ba meilleur vie nyonso ya malamu na ne oyo na obosa na pete famille nanga moko na pesi ba meilleur vie nanga na petit frère nanga na Derby Yvon Katalai ba frère nanga baza na Kinshasa Pichu Katalai Claude Katalai ba neve nanga ba Fostel ba Gracia ba Beni ba Christian Patrick na Kinshasa na pesi ba meilleur vie na pesi pe sous meilleur vie nanga na beau frère nanga ye azala quoi grand frère pour ngai donc na pesi ba meilleur vie bientôt qui koufi na Queen Mada Nicole Jimbo madame nae
Dan, Bienvenue, Yorik, Ketia, Queen. Donc, on a fait mon bambou tébélé. On a fait Suzami Nangai, Gabi Kitoko. Na Mama Sandra, famille Mobimba. Ami Nangai, na France, Pelé Sunga. Famille Mobimba, na Bossadi Bangote. Et puis, on a fait Suzou. Ma mère avait na grande sœur na Paris. Moïkani, Nabana. On a fait Bangonio Suba meilleur V. Belle-sœur na nga motema na kini Samantha Bembo na mobali na ye Serge Fanana Kikufi Jeanne na bosali binote bino nyoso na pesi bino meilleur vie donc année ototo banda ezala meilleur malamu nzamba bomba biso abatela biso tokota ngona kimia ba maladie oyo kota na banda kuna biso te vraiment nzambe asunga pe abatela biso na pesi batu nyoso mbote pa Michel na mwasi na yo mama afo bana tout na pesi bino mbote ba o nyoso ya ngai na bosali te Jigal Kimvula na pesi ba mbota trona madame Nadine Kimvula ba petit nyoso tout na pesi bino mbote vraiment année eza malamu nyoso ya malamu nzambe abongisa mo pona biso boza malamu bonne année 2021 merci beaucoup. Merci beaucoup. Allez, bye bye. Abonnez-vous sur Congo Gold TV et n'oubliez surtout pas de cocher la sonnette quand vous vous abonnez pour recevoir des notifications de chaque mise en ligne des nouvelles vidéos. CGTV, CGTV, maman, CGTV, papa, Michel Mayabou.